Voilà, mutuna mutu na ngongana ye, mutuna mutu na ngongana ye. Voilà, où ils allaient tant il a fallu Ipupa. Tous allez vivre un temps il a fallu Ipupa di Cap la merveille. Voilà, bandeko bautala ngai a on a Rose Bombo officiel en tout cas. Ça dit soko se retrouver une émission où vous hésiter à partager, puis à côté j'aime voilà ndenge ils allaient tout vivre époque il a fallu Ipupa. Toujours dans le cadre de Masolo, il y a eu Arena. Toujours dans le cadre il y a Masolo, il y a eu Arena. Eu Arena concerne Abisso, c'est-à-dire événement. Il y a un événement. Il y a le 25 novembre, donc jour J, -8. Jour J, -8 déjà. Fallait pour pas. Voilà, na Armata, Bongo, na Podium. Il y a eu Arena Paris, la défense. Voilà. Concernant la répétition des combattants, la famille, à part nous, comme comédien, mais bandeko bozana Kinshasa, bandeko na bino ba combattant. Alors er yangoyo bobenda bango matoyi. Na lobi bien. Er yango yo bobenda bandeko na bino bakoma ba combattant matoyi. Bozo mona bien na ba répétition au fali azo sala. Les conditions à famille fali Ipupa ça dit na ba répétition ya fali Ipupa. Bozo mona bien ndenge ba policier bazo ya ka ko surveiller ndenge ba policier bazo le karapo batala soki moi makele les até soki moi ça dit moi nungu ezate. Alors ba combattant bozo mayele mingi kutu bandeko bozana fali bandeko oyebi ke non ndeko na omoka za combattant bozo mayele na lo belo ko moko boye fali Ipupa il y a 2006 aza fali il y a 2023 te fali Ipupa il y a 2012 aza fali il y a 2023 te fali il y a 2020 pe. Au besoin quand même occasion à retourner à gare de Lyon. Parce que jour à concert à Bercy, quand même beaucoup de gare de Lyon, vous savez moi salim makele ya pas en mais ça musique à Bercy. Alors, fallait pour 2020 et ça fallait à 2023 té. Vous monde a défilé à Bambila. Défilé à Bambila la répétition à fallait pour pas. À chaque répétition à Aigle, défilé à Bambila toujours et ça la maka. Bazoya ko vérifier, bazoya ko surveiller, bazoya ko tala soki mo makele salemi, bazoya ko tala soki mo nungu ezali. Et bozo mon appelle communion ezali entre l'artiste na bambila wana. Na bandeli bien. O toloba kité. Bandeko o bozana bandeko na bino bakoma ba combattant bobenda bango matoyi parce que quand ndenge fallait ezali capable ya ba passeport ya bato. Bandeko na biso ba côté bilele c'est-à-dire ba passeport o izanga ba visa ko kende na yango c'est-à-dire ko zela ba visa ba 4 ans 5 ans ndenge pe makambo c'est-à-dire ndenge pe moto yo akoya ko luka ko tia désordre la concert a fali kaka na kombo ya fali c'est-à-dire moto ya ko se retrouver na Kinshasa. Alors boyebela erango ba combattant to boyeboka nga o tata moi sindoki. Oh, c'est-à-dire, no quoi, le cas qui n'a pas eu na mbongo de na Kinshasa, ma mvuta qui n'a erango bolu kaboye bela bande ko ba famille, bobenda bande ko na bino, o ba kongo ba combattant matoyi. Bobenda bango matoyi. Yango yo. Parce que jour wana le 25 wana, oyo kaka ba rozwaye kaka. Oyo kaka ça dit ba rozwaye kaka o boye. Sort na eza Kinshasa. A se retrouver dans Mariano. Alors se retrouver dans Wendazikida, alors se retrouver dans Massina, dans l'aéroport en Chili. Ah, autre le bakité. Na bande libyen fallait à 2012, Aza fallait à 2023 t. Aujourd'hui, il faut qu'on dise ma une époque naïe. Fali, c'est le vrai roi de la musique congolaise aujourd'hui. Alors, bah français, bah il y a valeur et artiste et voilà. Et il y a une obligation, c'est-à-dire il y a une obligation pour protéger Moussala naye. Bah il y a aussi la Moussala naye. Yambala oyo. Oyo ko mekaka kata ko sala makelele ata musika ya Paris la défense. Bah talika ko makelele o bo sala ngo ezana rapport na concert a fali ali amukamate. Amukamate.
bozala matoi ya koyoka oto lobaki te. Allez, après le bureau comme au fali mutu mabe, bah surtout bandeko boza na Kinshasa. Après le bureau comme au fali mutu mabe, likolo na yeba refula ya na biso. Rangoyo bobenda matoi, rangoyo bandeko, papa maman boza na Kinshasa, mwana noke na poto akoma combattant benda ye matoi. Aki de kosala combat na ye côté linga ki kosala combat na ye na makambo fali, akoso na Kinshasa. Na makambo fali akosali mwana na bino akozonga na bino Kinshasa bobenda bana bino matoi to boyo lobi ko ma parents na Kinshasa le boko ma o fali likolo na yo de ba refula mwana na biso likolo na yo mwana zali ko sunga famille ba refula likolo na yo rangoyo ki combattant na yake ne kosela yango kota kosela yango na makambo fali ndete rangoyo. Voilà. Alors déjà rendez-vous et ça, c'est-à-dire rendez-vous ya mobangé na lobaki, c'est-à-dire muta ratete mutu azanga putute muta azanga putute ndenge za la toujours. Fali Ipupa, c'est vrai il y aura des invités mais c'est-à-dire plus de 40 000 personnes au Baroya ndé pour na kotala Fali Ipupa. Actuellement, Fali Ipupa c'est le seul artiste congolais qui est capable ya robeta ndeti na ba France wana, c'est-à-dire doit représenter la salle Moro où ils en a plus de 40 000 personnes. C'est le seul artiste congolais capable aujourd'hui. Mais si c'est na bango, mais bah ok le Robert c'est qu'il y a 15 000 et c'est qu'il y a 15 000 dans moi passé, et c'est qu'il y a 10 000, c'est qu'il y a 6 000. Faut respecter Moutou dans l'époque naïe. Nous vivons bel et bien le temps de Fali Ipupa. Fali Ipupa c'est l'élève qui a dépassé son maître. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont un bateau qui a goût à la musique. Bazali. Ndenge moi le baba via wenge ba pesa goût à la musique. Mais aujourd'hui, Fali Ipupa a ça mieux par rapport à ba vie na ya wenge. Ba via wenge boss basalaki mais lelo oyo Fali, c'est-à-dire asali ko leka ba via wenge asali ko leka ba vie wa pesa goût à la musique. Ils ont un normal. Ils ont un insulte. Ils ont une vie, ils ont un bon. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont une vie, ils ont un bon. Ils ont un normal. Donc, les combattants, les familles des combattants, ils ont bobenda bana na bino matoyi. To boyi lobe koma ye muta sunga famille. Ye muta sunga famille likolo ya Fali moi na biso ça dit ba refula ke so nini rango bena bana bino matoyi ba combattant ba maman ça dit ba famille ba combattant rango yo voilà. Malheureusement il y a des musiciens congolais qui sont derrière les combattants. Malheureusement, il y a des artistes congolais qui sont derrière les combattants. C'est des personnes qui ont appuyer. Ba bêtise ba combattant de comment combattant le bayi awa via na simana ye ke vie ada simana ye ke via benga ki ndenge ni ngai o telemaki mais o ça le lo morte ça dit ba babilo mo ya ndenge wana et ça passe bingi pe mawa ba comportement mo ya ba musicien congolais passe mingi pe mawa ba artiste congolais botika ki moté à mabe ba vie bosala époque na bino on respecte pour ça, on a danger. Pour ça, on a minene. Ok, d'accord. Toujours respecter en haut. Mais actuellement, il faut vous obliger à kondimaker. C'est des temps de Fali. Vous êtes obligé à kondimaker. Ma cambo musubi pour ça la quitter Fali à osala très bien. Alors c'est pas la peine. Il y a le combattant ma combattant. C'est pas la peine. Il y a le cotina, ça dit cotina tina batu. Ça dit bah ça va semblant soit des gens besoin de soutien mais besoin de qu'on inciter bateau ça dit qu'on inciter à combattre la haine. C'est pas la peine. Nous devons garder bande naïe. Warrior focus Warrior rendez-vous dans mon le 25 novembre na UARN à Paris la défense avec Fali Ipupa. Kuna Raboy. Toi mon amour Adolphe Yoza bolingo na muteba. Você mi amour et tu la moina. Tu es mon amour et un vrai bébé. Ma vie sans muteba pas la peine.
Je t'aime, je t'aimerai, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Tu es mon amour, mon chou, mon tout. Yo arena, ça dit bilengi na bilengi. Yo le gara ndengwana. On est ensemble.